Wario basala artiste na bango akoma na 86 trophées. Wario basala artiste na bango beta You Arena, Uvo Arena, IMG Arena. Wario basala artiste na bango asala tournée en Europe na ba province et salamati. Wario basala artiste na bango abeta ba stade. Kaka ba uta Congo me ba beta stade Angola te. Banane. Biso Wario. Hein? Biso Wario. Ozaka banane. Tuzala ba boga teleki ba golo ati. Nani? Golo mo kata ata mo sia kata suki. Na bisi ko bana mbangwa tiki mangu. Ya mangu zotala face zo ba no face na malédiction. C'est dit que tu vas vivre dans mensonge ya musique. Eza bana wenge. Hein? Tu vas vivre dans mensonge ya musique. Eza bana were ya wenge. Oh, mais maloba ko sa leka za ndebino. Te bana wenge. Bali mtali biso musique ko sa Félicitations leka. à héritier Watanabe parce que héritier Watanabe bazo kwa aigle ya bana wenge. Ozo souffri bana wenge. Obi? Héritier Watanabe. Hein? Félicitations na ye. Yazo kwa aigle ya bana wenge. Yebela ma yebela fufuti. Hein? Bagolo zo papa va commissaire ngai que journaliste bagolo na ngola. Esa na publicité abimati. Yomona bango. Na ngola bagolo. Nana ko bima. Bazaka sude. Nana ko bima. Bazaka sude na ngola. Nana ko bima. Oh, c'est là obeta ata 4 golo na ngolo na ata na 4 billets. C'est me donner 4 billets na chelo buba kata na Luanda. Bazati. Vous avez fait du temps à l'oba qui va tout bakata à Kovo. Pas tout ça rien noté. Tant fallait y loba. Fallait que le bite ya biga que non. Il faut m'avoir. Parce que président pesa ka mibeko jeune nyo se fokata suki. Mais ba tout ça rien noté. Mais pour la fallait poupa ba jeune ba kata Kovo tout ça no yanke mais fokata Kovo. Hein? Conseil wana ekozala nile. Conseil a fait rigola. Ekozala nile. Na yeji arena. Ekozala su nile. Ah. Nani? Non mais la musique il pèse à bongo. Robino mundi ba senga bino ba featuring ebele. Bo pesa kete fali pas mutema mabe. Fali za aigle azomona oyezolika na se. Butu moi. Aomona ezolika na se. Ngala yo mo elo te me fali avona ba mutu elika na se ba comportement Robino ninga zala mo. Pas ya tout la pulga. Il présente la moka. Avec une mo 5 là bas ils kangalo na musique. Mais yango mutu pe no fali atali ke no leki asali lumo malamu yango poster ngembo na ye. Asali ngona ndenga solo to asali ka papesa nde ibato apesa Robino Mundibu mutema page. Po balakala ezara moi pas tout le monde a fallu à poster musicien congolais. Hein mais fali boye tout moni fali à poster bina filé ezaka wana po epsa Robino Mundibu ke to sola rasute na posa no soute place na yo na te bina filé. C'est qu'on fait ça danger. Afu le ministère musuko le ka fali. C'est bilo mona kofi danger. Obi? C'est qu'on fait ça danger. Afu le ministère musuko le ka fali. Kofi akala le ministère. Quartier la terre. Mais aujourd'hui que non, fallait pour pas circuler encore. Oh, donc c'est Robino pour Robino Mundibu le panier circule encore. Mais ça manque de respect. Et donc Robino David we nga pona bengisa yo na koya te na plateau que na bengisa yo te. To mema Robino na poto to betisi ye Bercy. To sunga ete apo bokomo finaye. Te don finaye te bet papa munta peso opportunité. Ya robeta na Bercy. Yo ba mise congolais belé ba beta na Bercy te. Ba mise congolais belé ba beta Bercy te. So Robino beti yango. La facilité c'est que fali azaki na muté malamu pana ye so ye ko yate na keno na TV que non te fali nga pe na beta conseil ndenge so beta mawana pendant circuit encore on peut ko te yango te
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission avec nous, Bolingaraming. Donc, on est sur 3 TV. David Wembe, Masola, Balabala, comme d'hab, Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sakabino, Nabet, Masolango, Dengenini, et c'est pas ça vraiment, Namboka, Oyo, Masola, Balabala, Boko, Tarakotara, Awa. Bon, vous allez décider. Merci beaucoup na batutu balingaka David Wembe. Merci beaucoup na batutu o ba pesaka biso confiance bobengaka bengaka biso ne bo partageara l'émission ya balabala moi ba j'aime bosala kawana et ça la biso bien donc masola balabala lelo toza bongo na Gilles Manda Fogu donc liboma ba warion donc yaza liboma ya ba warion azaka bongo na Angola, précisément na Luanda. Gilles Manda Fogu, boa tarde. Boa tarde, David Wembe. Bonne santé. Calme. Calme. Yo papa mapanza makambo, yo panza makambo. Na panza nini? David Wembe, fongoza petit Fally champagne na mino. Na mino, yo ba ngato ye. Yo ba makambo, yo no ga makambo. Petit Fally ye moko nde mutu afongola champagne na monoko. Eza ngate na trika ete. On a artiste, mutuazo pe sa fierté, mais c'est le diki diki. Bango te belé place aux arts. Boni basango ya Fally Poupa. Ouais, na opesa na limbote vraiment na aigle du Cap la Merveille, fana longola ma chapeau. Babi opération warrior na surtout kata vraiment kovo kokota. Toujours kokola yango vraiment. Ça dit na opesa merci na Fally Poupa parce que azo aider gouvernement congolais parce que président pesa ka mibeko jeune nyo se fokata suki. Mais ba tout ça ka yango te. Mais pour na Fally Poupa ba jeune ba kata kovo to za no yanke mais faut kata kovo. Président qui seke du temps loba ki batu bakata kovo. Ba tout ça ka yango te. Tant fallait yo loba. Fallait que dans le but de bika que non. Iboma wawayo. David Wembe fallait la biso droit chemin bi ba yela suppose système à droit chemin veste gono li pas pour qui peut fait alongola ba jeune complexe Fally aye la biso susu lo ba mati o ba papa o ba pepe kale ba nola ta nene wa to no boya ngo seri wana seri ya mandundu talaka bana abominga biki ba seri ba mbate mia to no boya ngo me Fally yeli biso toujours la tango lelo kilelo ayeli si biso susu kata kovo ba bana ba lox ba kata yango zo laksa que non artiste international. Fally Poupa za artiste international pour le bena batu bakata ba kovo bino be bokati ba kovo ya mwana bobengi aza artiste international malamu ou bana ba bi comportement papa ne zalaka malamu ezalaka bien faut tous vraiment exemple na ye modèle na ye yango elaksaka que non artiste waza professionnel bozwa modèle a Fally donc Fally akati kovo bino be bokati kovo bino be bozana kovo be papa boye vraiment taka na ina lox me na kati kuzala waweza mwa batu na balabala balobelo moko eza ke Fally aza mutu alibandi tellement libandi ndezo ya makasi basuki oyo Fally abandaki kotiata na Turquie nde ekomi ko poser problème yango wana akati na ye kovo po abomba libandi na ye oyoki bisolo wana déjà oyebi ke kala tozalaka po te ba musicien fo tomona kanga basuki mabelo oyebi yango kala ezalaka bongo mais Fally ayela biso ke non un musicien oyo aza te mpoza bilo matoyi okanga suki raba nini ta kaka président ya Brazzaville abana Fally alobi bien rasé pourquoi yebisaki ye bien rasé po atali ke non citoyen vraiment mais c'est ça que nous bendaka basuki non mais tout le monde fait Fally atia manzaka atia ba ina atia vernis kutu na islam vernis biso tout otiango parce na islam kutu eza autorisé moi mobali faut tia vernis ya noir na maboko eza nango c'est normal eza kaka protection manzaka bosalaka ngo be wana mama mike David Wembe amourgi
Bon, tant que vous êtes artiste international, il faut que ça soit bien matériel. C'est bon, tout le monde a un artiste américain. Son car va présenter en haut. Faut battre en c'est ça des artistes professionnels. So yo bana ou bana carrière sous gagana biloko. Voilà. Parce présent bagorine, ta sous gagana biloko. Eh. Ya gana ba sous gagana matadi babore. Eh, au moins na poto batilelo ba lo baboya, o te fallait azuka wana crédit. C'est bon, ton nimi crédit. Même biso toza na ngola wa. On dit que pour faire crédit à car faut battre la bien matériel. Ah na kata Rwanda. Faut pas payer ta crédit à téléphone au salila. Faut battre la azana nini à kota ka nini empresa nini azana ngo pour na ba remettre au crédit à niveau ya poto. C'est que battre qu'il fallait la possibilité za na chiko ana mamba bien et on va payer ce crédit. So bango ce qui ba le qui fali. Ba ya peto mona. Hamburgi. Merci beaucoup à toi, Sévec Kiara Makolo Gâteau. Voilà, Moulege Belé, Sévec Kiara Makolo Gâteau. Kota Masola Balabala, Ekosala bien, amour, le bac est sur Yekin, aussi, Kin Soro Yeluana, Opesa Rama, Baplan Morobo. Nazo comprendre, Baplan Opesa. Il faut battre des douanes, to basa la nini. Donc, Benga Penda, David Wemme, Ekosala bien, Pino Bawarion. Qu'est-ce qui se passe, hein? Les bons Bawarion. Qu'est-ce qui se passe entre Robin Mundimbo na Fally Ipupa? Makambo yo na lobango lelo ezana baya ebele na Rwanda bayebi réalité makambo na ngina beta lelo oyo Robin Mundimbo akomi ko manquer respect. Hein? Akomi ko manquer respect. Robin Mundimbo. Azo manquer Fally Ipupa respect. Eza ba respect. Il y a un respect parce que malheureusement, je suis cet exemple, il fallait qu'il ait le raïs à nous. Ceux qui déjà au débordé qui limite, à tout saigner pardon. Tout mutaloga musique. Au vu que Gaz Maweta y a un moko yo, bawario ba soutenir a été. Mais Robin notant a nyata moko bawario ba simanaye. Mais kaka Robin wana a manqué ki ba wario. So tel logo Robin azoloba. A benisi ba artiste na ye patati patata c'est qui encore c'est bon. Mais aux autres que non, Fally Ipupa paner circule encore. Oh, donc c'est Robin pour Robin Mundimbo lever le panier circule encore. Mais ça manque de respect. Et donc Robin David Wemenga pona bengisa yo na koya te na plateau que na bengisa yo te. Funa ya kosolola. Au moins Gaz Maweta on to ba Gaz Maweta dans moi général moi na mukeme azana maturité. Moi un concert ya Gaz Maweta fana bima surprise. Gaz a singa me fani ya gana. Pour on soutenir mutu, ko c'est la retour te. Non, mais la musique, il pèse à bongo. Robin Mundimbo, c'est un abino, ba featuring et belé. Pour faire ça, il fallait pas monter maman. Fallait ça aigle. Azo mona o izoli kanasi. Butu moi. A mona izoli kanasi. Ngala yo. Le mo elo te me fallait avoir ba mutu ele kanasi. Ari ba comportement Robin ngazala mo. Melina Gucci, patron Nana Esika, Melina Gucci, on a vraiment les bons mamans, donc fallait la aigle. Ah bon, non, donc attends la Robino, la seconde. Tu as un Robino, n'importe tu sais les arabes de nos pona à bête à guerre face à la featuring na aigle. So aigle les autres non, na zana ni tenté au la featuring na Robino. Ala makam. Na banda kokumisa kokumisa ça problème te ngapi la soutenir la Robino. La soutenir Robino. C'est normal. Boka mbala mo be ma. Biso kuti to sunga Robino to betisa e ligne merci. Biso ba warrior.
tomema Robino na poto tobetisi ye Bercy tosunga ete après bokomo fina ye te donc fina ete bet papa muta peso opportunité ya kobeta na Bercy ye ba musicien congolais bele babeta na Bercy te ba musicien congolais bele babeta Bercy te so Robino beti yango eza facilité c'est que Fally azalaki na motema malamu mpa na ye so ye koya te na keno na TV que non te Fally nga pe na obeta conseil ndenge ezobetama wana pendant circuit encore okoki mpe koye te yango te wala eza falta de respect amanke Fally so biso bawarrior alambalia tokoya te nani Robino alambalia tokoya te bawana bolingi su Robino te alambalia alamba alia tokoya te yango wana tomoni Fally omokumisa na ye bina file aomoposte na ye bina file alingo remplace Robino na bina file bina file aza petit ya aigle mais aza aigle na génération na ye parce que pe aza king ya génération na ye ba Ibrator ba Patrick Beckham ba mise misusu na baobimana bana nsima bina file pe aza king wana king mais c'est le 5-5 na ba beti nzemo 5-5 na ba ya la pulga présent ya mboka abeti nzemo 5-5 na ba ezokanga lwana na misiki yango moni mpe no Fally atali ke no leki asali lumo malamu yango aposte nzembo na ye asali yango na ndenge solo to asali kapa apesa nde ibato apesa Robino Mundibu motema pasi po kala ezalaka mwa pasi tomona Fally aposte musicien congolais mais fandi boye tomoni Fally aposte bina file ezalaka wana po ayebisa Robino Mundibu ke tosolaka su te na posa no su te place na yo na te bina file bina file baconcert nyonso akendaka atunaka bawario boza ayembi mpe nzembo ya Fally na concert na ye eza moko ya soutien ya artiste eza c'est normal leki abimisi nzembo na ye eza na makambo bato baoyoka ngo aposte leki na ye eza soutien mobima yango wana soutien mobima siko na moto aposte na stati na ye na moto amemi yo na poto nini eleki boyebisanga nini eleki batala sola balabala boyebisanga nini eleki tovivaka na ingratitude te totalaka mpe yango toloba mikolo oyo bamusicien yebela mai yebela fufu oza na kilo moko meosine esalaka ya papa tokolia potopoto ana asine esalaka ya kaya Robino ti osini makambo na ye akoka te bawayo boya te alambalia Robino tokoya te omaka biso tia bawario respect l'émission na yo osali conférence de presse nosali omanki aigle respect makasi yo mona aigle ndiye musicien na bino ya nsima ndako wana bake kozwa batrophée na bainos b bake kozwa batrophée na bainos b bagaz mawete so aigle alakisi bango na apapoy amemi yango mibale exemple ya liboso na lansaki no bamisien congolais fe bakino Fally aza niveau na bango te bamisien babengisi bango kuna tomoni bazwi batrophée na bamisien mosusu bauta baprovince bayaka Congo bazwi batrophée bazwi yango moko so king azwi yango de so yo musicien moko local ozoya kosona artiste international na kivagima boye omoni toki omanke respect directement na biso bawarrior c'est-à-dire que no concert na yo ya le 7 juin lamba atolami ngando ya mwamba atolami ngombe ya mwamba ndenge alingaka tokoya te yebela fufu na minute oyo bilaterie ya Ferregola eza kofungwama aobeta IDG Arena na Belgique place Robino bobetaki omoni yango ndenge concert wana ezala nini concert wana ekozala nile concert ya Ferregola ekozala nile na IDG Arena ekozala su nile nini nakopesa exemple moko towana kati ya sali boye
na lobi na fongola jour ya billetterie nanga le 3 mars. C'est que na futi salle le 3 mars. Batu tout bayebi monde entier artiste waza international. Monde entier bayebi ke fongola billetterie le 3 mars. To komi le 3 mars wana to moni artiste mususu Werason ayebi sala babenga on a kono baneti ayosaneti tourisme na salle ya artiste waza international. Siko ba expliquer ki biso nini na les jours wana na ba page na mo ba ko marier to ye siko ba bandi koteka ba billet ba golo ba batu ba baksa ba 0 hein ba golo ba batu ba baksa ba 0 na leni ça va comme ça au 1000 nous kule batu ba pa na Victoria bagolo ba baksa ba 0 siko tala kaka na arena omona arena o bazalaki toteki ta Virginie Mangala ya bimaka toteki ko ba billet sili soki ba billet na maboko mais ba yebisa ba fanatique ya bokera ba billet sili est-ce que muto sa posa son ba billet akoya sundeni ça dit que batu ba vivre na mensonge ya musique eza bana wenge batu ba vivre na mensonge ya musique eza bana were ya wenge oh mais maloba kosa le kaza rande bino te bana wenge félicitations à héritier Watabe parce que héritier Watabe bazo kwa aigle ya bana wenge ozo souffrir bana wenge obi héritier Watanabe félicitations na ye yaza kwa aigle ya bana wenge yebela ma yebela fufuti ke bana lokola soso likola loso musique ya kwa kiyanki de kamba yuko na ate ya face lendati bo faire gola maman et to yebi ke non conseil vous alla annulé babengala kisu na arena bakiti pasia bakiti ne bolo kita vote yo mona ngelo magolo na ngola awa balosa ba publicité bele mona ba sur internet bagolo azo papa va komisenga ke journaliste bagolo na ngola asa na publicité bimati yo mona ba na ngola bagolo nana ko bima bazaka sude nana ko bima bazaka sude na ngola nana ko bima oh c'est là obeta ata 4 golo na ngolo na ata na 4 billets c'est mdo na 4 billets na chalo buba kata na Luanda bazate boki basala promotion ya faire rigola bazaba mama na bambrière ba consommer artiste na bango te to mona na ba live to mona nani bana ngola ke ba wa te ba golo ngola ba golo Luanda to mona ba matisi lo na publicité bani e bon bata kata bango bino bozalaka papa zana na hamburger yo mona aventure David Weme na Luanda awa ba wario baza plus que ba fanatique ba leader na Luanda na Luanda ba wario baza plus que koleka ba fanatique ba leader na Luanda yo mona kiteke conseil ya confier lo mide banila kya banyangi ko to mona bino na vidéo bo sala banga mabeli bobi ke no bo beta le 8 mars na kosote ba mama nyonso ba wario ba sambeli le 8 mars mo banye na mula beta ki le 8 mars ne biso na kosote ke no ma li boso na mona mbule beta we na ngola ba wario ba mawa ba mama na ba misili fort ba bi papa oyo nyokolaka mwana ye biso pe le laxé to ko ya conseil te mula makasi sikoyo ere biso ko to ba geno fallait zo likela bango ba papa na biso me fallait likela bango na idéologie ya lelo o tie conseil le 9 batu basumba billet ba yokota na niveau ya Koffi Olomide ba ko canceller concert ni ba conseiller le 9
Le même jour, ballon le concert. Batie les 9. Parce que bon, vous voulez que la musique elle est comme relation pose à qui la bête au kanga pose à qui la été. Musique elle est dans la logique des choses. Quand il y a ce conseil les 9 que n'est le gouvernement ou que n'est l'État présenter document la qui se barre que non tu bête quitter pour la boyer mais tu rebête les 9. Parce que bango a sali sentiment na bango. Tellement baby qui vient à biso père na biso ya Laura Sokoko mo na mboka bango mezala bien. Parce que le 9 ba yusu kofi soni ministère international ba obenga na yo na sali wana muke papa yo bagwa papa na biso wa danger 11 eza wana omona ngola sur l'équipe fali 11 ya wana isili Il fallait pour na beta na 11 hein kasi sur l'équipe fali beta 11 ya beta 11 te abeta shkoke oui abeta shkoke to za shkoke to za na 11 si sikotanga beta shkoke yo bige no te atonisa gango te ngana lekie 11 au moins la place au moins maman carrière à musicien aussi là misa ba ni mau concert 4 personnes mais biso taka ba nouveau ba 11 wana mais biso ko bana mamu a kuso mata botali ba 12 personnes baza la vie du web kemba fali faut pas respecter gaé na ma ke fali hein tika ba mise ko mo ba mo le ba danger fallait tika devoir na ngola hein tika ba mo devoir allez tu ta stade tala sikoyo mais ça la ngope tonda ta tala etonda tala sikoyo ba soni ba mise kongolo ba yebisa biso na ngola oye ko beta ba memi tina parking place ba temisa mituka David Wembe teri cha boya mise kongolo ba na problème grave parking ya mituka ba totia yo artiste oyo ba ke le kibiso c'est comme moi ate héritier boya ata bile filet ne na suna ndé monnaie ya 5 na ba rien boya yo mona ba mise ba golo ba comprendre ma monter ono yebisa ba golo yebela ma yebela fufu so bo sombi ba biete kalate J'arrête de façon de voir boy bagula ba ko la bonsu ko suma ba biete bango ba bengala bango na nous ba ba di na ministre bi bo na actualité te fallait pour pas be ko sala te akoboka ta ba ko vo yo mo position zo ba na te wana fani mdalo ba na ngabongo ko kata kovo eza ka tena bisa ki ngona ce que non fali asunika gouvernement congolais fati atindaga ayibisa bat bakata bakuvu bakanga ngo na wendi so yo suki bakanga na wendi ba okanga yo est-ce que fali akati kovu abi nyoso toza warrior to mo ba tutu ba okitsa basi mibale so bien na biso ba warrior to zande ba boga obi bien na biso ba warrior to zande ba boga banani biso ba warrior biso ba warrior ozaka banani to zala ba boga teleki ba golo ati nani golo mo kata ata mo si akata suki na ebisi ko bana mbangwa tiki mangu ya mangu zotala face zo ba no face zo na malédiction face zo na esprit de mort face zo na blocage liboma ba warrior mais biso so ba warrior so moni biso tala kaka mais kitokos David Webe liboma ba warrior donc golo mo do kata kovo kata te so akati kovo tokima bambango kovo mo pesi mbabino kasi fallait za boga tu bango be yebela fufu ce qu'on fait ça danger afu le ministère musuko le ka fali c'est bilo mona kofi danger obi ce qu'on fait ça danger afu le ministère musuko le ka fali kofi akala le ministère quartier la terre mais fallait la savoir que non kofi que non na mwana oyo que non les femmes boli bénédiction za kati nanga parce que kofi ngaka dîner fallait mais fallait les que non na za na étoile fait miracle za kati nanga aigle merci vraiment o bana ko beta bango bana na quartier la terre le bani ko ba pona ko bino mondi bo to chiter déjà
bon likambo wana alobaka na Robino Mundibu yebela fufu jamais oza na mbongo ya kilo moko abadi otie mai ya 5 kilo esopa yo comprendre. Félicitations pour le bénéfice artiste na yo ba collègue na yo, c'est bon, mais eloko na loba na yo bosana mpona ba wario parce que au manquer respect na aigle so biso siko que no ba wario to mona on fata de respect tika na vie na yo atola biso so ya mwamba ochango likola loso to yate mona bato nyonso balandi na masolo balabala. Vraiment eloko na féliciter na ba wario tozala vraiment focus na date na biso karaté papusha opesa date ezali ata bozo lobaka ezobima pete te date ezali moni ba artiste américain mingi bazandeni avant bimisa date à garder silence les jours où tu as date à 24 heures toko sa soldat toko beta bo wana double comprendre salle défense toko beta mo double donc capable fallait pas Wawario ba fort Wawario ba sala artiste na bango akoma na 86 trophées ba Wawario ba sala artiste na bango beta Yo Arena Uvo Arena IMG Arena ba Wawario ba sala artiste na bango asala tournée en Europe na ba province et salamati ba Wawario ba sala artiste na bango abeta ba stade kaka ba uta Congo me ba ko beta stade Angola pi. Merci vraiment na batutu bozolanda ngai merci na batutu bolanda ngai Gilles Mandafok na pesi bino bambote vraiment tozana David Wembi talaka yambaki Gilles Mandafok le Wario talaka ndenge ezalaka na opesa mbote na baboss baboss ya mboka kati ya Luanda Gauthier Touba boss na oli la pulga yao yango mesele 5-5 na banc 5-5 na banc na pesi bana wenge tu mote JR Kitokos Sa Majesté raison pour tout star à Bondo voilà masala bana bo mwana tokola na ensemble malheureusement ya za muntu ya président wa Gorine na la Wario Kitokos neti na film masala ngai Elezel papa na Elezel masala ngai miliku le bataillon maître papa na Victoria la belle Tachana Kitokos neti na film GDG ya yo yango yo na lilango fort Don Lix papa Wario pe na pesi moti na base tout ya Kimbangu base Katewa toujours base Katewa wawa tozala David Wembi tala waka base Katewa toza vraiment na pesi su moti vraiment na masala ngai morango papa na Keina neti na film GDG toza wana Karambert mwana nchuka neti na film Kitokos yango wana. Merci beaucoup à toi, la patronne, boss Nanga Penda Sika, Melina Gucci, depuis quelque part, Melina Gucci, donc, Kota Masola Balabala, et qu'on ça bien, les lopé live, ça. Donc, live à Balabala, donc, tout pour mana, avec président Ligue tout comme Matana Yorobo, vient à soit compliqué, vraiment tétif, vraiment tout comme Manaka, tu n'es pas à la caméra. Tout à la caméra, na mansolo balabala beaucoup de mansolo balabala et que ça la bien boss les petits ébou à côté de kamba mututu boss les petits ébou bola muleke belé donc on tambola na visa na maboko donc so on a un problème benga boss les petits ébou place aux arts à comme appena place aux arts à résoudre des problèmes na yo qui tout travail PDG Patrick Kimondo bola muleke belé papa tu sais vous boza razala rapena na David Wembe boss David boss champion David boss champion David wetu chara donc topanga na penda et kosala bien fisto mokenda beda shuda ngola depuis États-Unis bola moleke belé ba tout États-Unis wana linga bilo latina maître Boyka champion Boyka papi Kadiata donc tout le messager ndenga balabala na ndenga live tous à la casa kuna et pour ça la bien donc on a ensemble avec vous ciao la famille.